Tangu ndeko mobali na Congo azalaki abotaki bana mibale et copine wana amibotela mwana moko baza copain copine baza teko ba fiancé te baza ka ba chéri et ko sala ba chéri en tout cas balingane mingi ba umela na ba chéri na bango et ko sala que garçon wana ayeko ya poto tonton tango aye na ye poto na ndenge ya famille na bango aye poto azaka na ye na poto azaka na poto eloko nini eko se passe mukolo moko boye babane ko sola na copine watika na kini bazo solola nini ka ndezala ka ndeni ne boy et osala que copine yango alobi na bi nga nazalaka pe na papa na biso azalaka kuna na poto na Paris azala na Paris lukela na papa na biso abi papa minoko mone nani habite papa na biso tata mwasi na biso komo na ye to chaka tata mwasi Nestorine tante Nestorine tante Umba tata mwasi na Louise azara na France lukela ngai numéro na ye yango benga tante na biso oyebisa ye que ba benga biso te balandela biso te papa ya sœur wana pe azana poto ba tante na ye wana pe azana poto ayo basko na copain na ye abizo numéro benga tante na biso que batika biso kaka boye balandela biso te papa na biso utakena déjà Paris depuis des années ndeko mobala bi ok problème ezate nazobenga tante na bino abengi tante allo tante boni bien abi tante ngai naza camarade na ebani na chaka na Julien na Tania et puis to solane bien yende mtapesa numéro na yo alobaki que na benga yo po en tout cas quand ne botika bango bobo wana tante abi yo oyebi Tania abi wi na yebi to za bana commune moko na chaka to abi so bana commune na Lemba abi c'est bien wana bana ya nanga mais nazo kende Congo so na ke Congo na kokutana na bango na olukato so na bango ndeko mobali azonge su copine na yebi sabi en tout cas na soli na tante na bino to soli penda bien abi problème ezate mais numéro on appelle sur ezape numéro à papa na biso yo benga papa na biso sola na papa yebisa papa na biso que toyebani na yo kandezala la famille ndeko mobali abengi susu papa ya copine wana allo papa benga azwaka te azwaka nde mwana moko ya muke ya mwasi na téléphone wana 2 fois sala ngwabi yebisa papa que ngai komona ngai par exemple Richard numéro na ngai yangoyo yebisa papa abenga nga rappeler nga na numéro oyo et puis mwana wana abi jeune fille wana en tout cas asala ki musa na ye et mukomsu na vandi bona moni téléphone sonné wana tonton wana zoloba papa wana bengi allo boba soli wana bi en tout cas papa ngai komona nga boy Richard ngai Richard nazalaki na camarade ya muninga boy na Kinshasa tokola ina ba bana wana baza vraiment bana nanga mais soki na tika bango eza po mama na bango ona bota ina ye mama wana akomaki ko créer nga makambo nga nazaka déjà na kati ya libala nazaka déjà marié mais maman na bango azaki mwasi moko de vivre ne libanda et na botaki bango mibale mais maman na bango je salue la présence de Russell Isemboyo. Coucou à toi Russell Isemboyo. Joseph est l'homme puissant, je salue aussi ta présence. Abi maman na bango a créé là ba problème yango esala que bana wana mibale na tika bango po maman na bango a comment ko créer ba problème na ngai na libala na nga mais merci beaucoup parce que au sali que nga na zo contact na bana nga pesa nga numéro tango apesi numéro babandi ko solo abengi bande kwa Kinshasa sœur na biso na Congo abengi ngai papa Jean-Pierre Jean-Marie papa tika biso papa boyebo wana papa lobite na tika bino po mama en tout cas mama na bino azalaki nanga bien te alobi esili en tout cas bazongi na contact na papa na bango à travers ndeko na biso wana mobali aza copain ya fille wana ya ndeko na biso mwasi et puis papa wana bakomi ko solola na ndeko ya biso mobali abi petit est-ce que oyebi mutu moko boy bon week-end à toi aussi bébé abi oyebi petit oyebi mutu moko akoyi ko edenga na voyage pona bengisa mwana moko ya katia entre mes enfants na posa na bengisa mwana moko ndeko mobali na bi miss na yebisenga bi oui papa na yebi cousin nga asala kama ba voyage amemaka batu na poto abi est-ce que y a moyen okchanga na contact to benga o se renseigner et le kaka ndenge nini
mayaka bato baza na mayaka bana kingo te o bana kingo bana mayaka te ezaka nini la famille aibi papa siko ya ndeko aza na Congo ya sœur na biso abengi garçon wana copain na ye copain mwana ye mais yebi te kaza copain mwana ye aibi kaza garçon mo bakola commune mo na bana na ye allo petit est-ce que oyebi mutu mo boye akoki ko edenga pona démarche ya mwana ya komema mwana na poto abi papa na yebi cousin nga asalaka memaka batu na poto asenga combien abi na benga po na se renseigner copain wana abengi cousin abi pour le moment nazo sala pour le moment bonjour à vous tous Olga Malandila abi pour le moment tozo senga $3700 la famille boyoka nazo senga $3700 beaucoup les cœurs et les j'aime et ça la ka bien au partager p voilà abi na senga 3700 mais na début na posa muta pesa ngana nu $1700 l'état na sala ba démarche na lukele passeport na mekano ko bongisa terrain après 2000 ezalaka na sima ndeko mobali azongeli papa wana azongeli papa papa mon cousin nga lobi eza $3700 mais na $3700 wana il faut bo banana ko pesa $1700 et puis le 2000 ko pesa sima papa la en tout cas kitoko $1700 yango yo yebise abanda ba démarche bana nga mwana nga aya ndeko mobali akepa cousin akoti cousin na contact na papa batindi $1700 papa bokilo to benga po lelo ba mwasi na mobali papa bokilo azo atindi $1700 babani ko sala mwana bandi opsa démarche ndeko mwasi alongwe Kinshasa ayeko ya na poto aye na poto tango akomi na poto wana $2000 ba pesite potito lo baboye ndeko mwasi wana akota dana libala aza marié na ndeko na biso mobali baboti bana 3 mais $2000 ti lolo non ba pesate poani po cousin ayebi ke fi wana zo salela ba démarche aza copine ya cousin na ye mais papa nde kuna na poto ayebi tayebi ka ke mwana quartier et cousin wa sala ba démarche ya komema ba na poto alobi 2000 wana atika na ye bo pesate wana mama bana na biso que lenga na bando ya poto kuna ta na ya Paris muta ko lambela nga e rozala nango kaka ye donc $2000 atika na ye donc aya poto ya $1500 et London je salue ta présence aya poto ya $1500 la famille ndeko mwasi akoma na poto tango akomi na poto nde ezalaka na poto papa ti ndeko mobali ndeko mwasi foyer ti bakoma ko vivre ndenga akoma ki indépendante papa tika ki azwa esika na ye avanda nde bakoma ki ko vanda siko na mobali na ye na copain na ye tango bavandi baboti bana 3 alobi miss avant to bota bana 3 la famille leto comme na bana mibale pona sauter po eza mwa mulai to zoi to soleil na tonton na 1 heure du temps première fois na sola na 1 heure du temps na monte. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Dorcas et Makengo. Je salue ta présence. Je t'aime aussi beaucoup, vraiment. La famille. Abi miss, let over na nandaku na mwasi nanga. Malgré na bala ete na mbongo bolanda. Malgré na bala ete na mbongo. Mais to vandaka, to vana mwasi na mobali to boti bana mibale. Et na bana mibale to boti, papa na bango ayebi kenga nde na zalaka na mwasi na mwana ye. Ayebi ke to vana ndaku moko donc accompagner ki je yango. Asepela nango kutu po mona ke na sunga mwana na ye bazonga na relation ya malamu bango mibale. Na papa batukutu to zana biso na problème te. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant na libala? Abi mwasi nanga miss alobaka lokola mupe. Mwasi nanga yo miss soki ye mtabenga ki mta liboso. Onga lobake fiyo yo aza mwasi malamu mobali ne mtaza mabe. Pona ni ponga naza mutu o na bomba makambu te naza genre ba garçon oyo na lobaka nanga place bat bavani na lobaka. Et ça te que on a manqué respect na la mobali moko a respect mais je parle mais ma femme elle est timide. Alobaka lokola mupe alobaka malembe miss o moningai aza bongo donc on dimele mbala moko. Habito vanda bien na libala. Et moi si banda azu mukanda akomi différent. Moi ça akomi ndenge moko ote akomi différent pour ani albi mis akomi différent pour bakomi ko futa ye moi mbongo ya mwana na mbongo na ye moko ote ngai
nalingi kosangisa makambo na yo te parce que nazobanga que lelo ememelanga baproblème bakata mbongo oyo sikoyo tokovivre ndeni ye biso o tovivre ndenge nini ntango yo